sika na formule C1 Félix akomi makambo lokuta et pas le but à ça qu'il a sur babengi secondaire bake kotala asala yango kuna te et sika akomi à ça qu'il a sur était lo babengi supérieur na mikili ya poto et pas banoko batakwa kabila na dongolo miso na bango bake batali bamoni yango te balobi yango ezali faux témoignage okosi kamo eza lokuta bula batala ko kangalo sikatango bato akabila bamoni yango debia to kuye babine omoni tabiloko obimisi yawo soko tobi to funda yo pour faux et usage de faux nani yango akobundela yo ata moto moko te bakobenga yo faussaire yango wana siko to kosengo eloko moko oh biso to kolinga nde yo kosala tala moto bino bolingi te biso to suka eto pese maboko moto oyo kabila sa zui akangi ya minyololo wana poto kufa biso nyonso sika to koloba soko ezali ya solo te babimisani diplôme na ye baloba tanga wa biso na passion Félix asali kamba mabe akomi makambo lokuta sika kabila zui na motambo yende sekele lobela biso solo poto e bandenge to kosala abombeli biso yango ye moto abomi biso apesi biso pasi to kolonga ndenge nini sika netumba ye moto apesi bato pasi pona ni ake kokoma makambo lokuta sikoyo baninga moso batie bango libanda ye to tiela ki elika ake kokoma makambo mabe bon to kosuka wapi sika ye moto abomi biso Félix Tshisekedi aza 36% et koyi koza ya solo kasi bato bayebaka te na 36% wana na moto ya bato batunaki bango makambo ndani ya koza tata mokonzi bakotia na moto loko afatia ye Félix ya loko la candidat commun na bato akatumbi na bato abemba na ya muzito bango babite ye soko longoli bato wana te lobi polobi akoza esu candidat commun te et tolingi yango esu te to boy yango pe ba monene mingi bakendani bango moko biso bato akatumbi na moto na biso mikolo uti ole 14 batetoko soko tokei mapono mitoko pona nani ye Félix yango wana tango batuni motuna wana abimi na tukumi sato na motoba po bato baza kotia na moto te ali moto akoza candidat commun yango wana abimi na wana sika bemba na katumbi na mozito bakosala o babengaka bakobenga bato na bango bakoyebisa bango bopona songolo bopesa mingongo na bino na pakala okinga ekoza esu yete akokwaya na tukumi sato wana na moto baza nango akokwaya kozonga na zomi oyo ye moko po candidat commun biso tokoki kondima esu te tezala ye na mikanda tokotisi ya na mokanda moko formulaire C1 formulaire C1 wana ezali lokola CV ebi CV kotia makambo na nyonso soko koluka mosala obotama wapi ozana mibu boni boye nyonso kombo atata kombo mama otanga wapi sika na formulaire C1 Félix akomi makambo lokuta et pas le but à ça qu'il a sur babengi secondaire bake kotala asala yango kuna te et sika akomi à ça qu'il a sur était lo babengi supérieur na mikili ya poto et pas banoko batakwa kabila na dongolo miso na bango bake batali bamoni yango te balobi yango ezali faux témoignage okosi tala moto bino bolingi te biso to suka eto pese maboko moto oyo kabila sa zui akangi ya minyololo wana poto kufa biso nyonso sika to koloba soko ezali ya solo te babimisani diplôme na ye baloba tanga wapi baloba yango bakoloba te bekofinga ye akomi makambo ya lokuta o etali diplôme na ye sika bakangi ebisa pie bemba abi to na posa po moto biso to kopesa makasi azala na expérience elingo bataza sasa mosala na bomo ina ye aza pena o babenga ko te français cursus scolaire to eba sika tanga yoka bango babandi kofinga yo za piele yo expérience nini ya mandoki ya makila ya bato yo kamero yo expérience nini ya moyibi fachi asa ye Félix na mibuboni soko na bungi nzela ta mibu tukumitano na tukumibale yo komona ngo likambo solo moto banda botama ti akomi na mibu tukumitano na mine nano asala te na bomo ina anda ya botama
asa mosala te te ndenge akomi yo komona yango eza likambo ya malamu wana eza na nzela moto akomi na lokota lifanse na 54 ans d'âge nano asa mosala te tuku mitano na mine nano osala na bomoi na yo te nano luka mosala te ta mama goigoyi mama alami moteke oye ongoli opimi okei wana goigoyi moto atie biso na pasi o Félix asali likambo mabe akomi makambo alokuta sika Kabila azwi na motambo ye nde esengeli alobela biso solo po toyeba ndenge tokosala abombeli biso yango ye moto abomi biso apesi biso pasi nayoki bandeko ya UDPS mosusu basali te bavideo bakoba te batinda balakisa za babeta ngai ezali mawa na bino démocratie eza bitumba bongo mikolo nyonso awa tokolobela Kabila démocratie eza te bino babeti bino na bongo ekomi na makofi bakoloba yo tambo wana mapata bananu na opposition mama soko bazui bokondi yo kobika parce que bongo mama kaka na lobi boye bato balobi tambo wana mapata bongo so bazui mampinge ekomi ya bango ndako wana kolala te bakoya kobeta masasi ya kotoboa ndako butu po état islamique soko maloba na yo esepesi bango te bakati yo moto nani mwana wana te akoloba bongo moke na moto akotinda ye tata movati soko moni mokolo akopakola moto aza makambo na moto oya makambo ana ntango te akotaka etata akwa mwasi ataibu na ntongo na poko apoala na pakoli na ntongo ataye so moto ayebi yo mikolo oyindi azongi il est vide. Jean-Marc Kaboundou, il est vide à l'intérieur. Kaboundou a zongi kirasi, eza mabete tondimi, a zongi kirasi na ULK. Il dépêche le kuta kuna batangi sakayango. Bato. Babenga yango Kajosha, formol. Soko balingi babamba le kamba le kuta. Benga Kajosha, formol. Et à qui se babeta kabato so moto akufi. Pote, et bemenaye polate. Yoka kombo bapesa le kuta na IDPS. Kajosha, formol. Tobi tokoboya maponomité. Batata laiki babi masine bima etumba to na ngoyangwana eloko potolo biso to lingi population ayebi to sito yebisa ki batata laiki ba yebisa ki eloko ni to kobakisa pe ndengo yoko bana mokolonio so bato akabia bakolinga to kabia kolinga bakoy ko tinde pa bazuze oyebi yango na ngonga nyoso ata sikoyo so bobika te tie candidat comme bango babimisi mbeba wana babi procès faux et usage de faux si matokosani à tout moment bato kabia bakomema ye liboso bazuze po batalisa biso takomeka na CV na ete balakisa biso diplôme na ye salima wa mama